Shalom, shalom. Shalom naba elignon so bipai tozomi dans les quatre coins du monde. Shalom, shalom naba amoureux so ya bonne parole oyo balikaka évangile ya Christ. Bipai nyonso bozomi dans les quatre coins du monde na poko na lelo. Tika nzambe na Israël aleka na kopambola bino. Le Dieu créateur oyo azali nzambe na biso pe oyo azali mobate na bana bato. Bipai nyonso bozwami na butu na lelo na moment oyo na ba temps difficile bipai bato baza komitungisa bipai nyonso ba chrétien baza ya kolela lela tika kimia na nzambe eza na mabota na bino bipai nyonso bozwami poko na lelo toza parmi ba privilégié oyo nzamba asali biso faveur asali biso grâce ya kozala compter parmi ba viva ya poko na lelo. Voilà pourquoi toza vraiment reconnaissant liboso na nzambe oyo de manière que na ba bienfait nyonso asali biso tozangi eloko kopesa epai na ye tozali tout simplement kozongisile e be na matondi to ba merci pona makambo malamu pe bonté na ye azali ko renouveler diko na biso. Vraiment poko na lelo eza poko moko très béni oyo nzambe a pesi ngana yo opportunité pour que tokokana koyoka maloba na ye. Raison pour laquelle avant que to banda yango toko kende kotika tant o na maboko na nzambe ye o yazali le véritable enseignant par excellence aza na biso na poko na lelo a enseigner biso parce que derrière sa parole il y a un esprit oyo ezali ko kambama poko na lelo toko tika bolimo santu nde a enseigner biso pe bipai nyonso tozomi biso to disposer miteba na biso po na koyoka ainsi dit l'Éternel to kende ko sambela. Tendre peur, le Dieu de toute puissance, bipai nyonso, banana bazwami, na poko na lelo, leka na kopambo na bango. Merci pour na poko kitoko yo pesi biso papa. Merci parce que au sali biso faveur et tous à la parmi ba viva, ya journée na lelo, malgré ba temps difficile, nzambe, toi qui nous as protégés contre ba danger, contre ba épidémie, contre mi pepe nyonso, oyo ya satana. Et tu as permis, Seigneur, que tous à la bonne santé, poto yo kasango malam. Pour qu'on ait l'autre recommandé, moment où na maboko na yo, en fait que Saint-Esprit, ou azali enseigner par excellence, à kamba biso, à enseigner biso, à travers ta parole. Auction nyonso, ou azali contraire na parole na yo. Mi pepe nyonso, ya mouini, to résister to tidiki musika. Zana biso e bandiriki no suka, pambola peuple na yo nyonso bakolanda message oyo dans le puissant nom de Jésus-Christ qui est notre véritable Dieu. Tolobi boye amen. Tika nzambe apambola bino lisusu ndenge na uti koloba apambola ba eli nyonso bipai nyonso oyo biso tozwami poko na lelo loboko na nzambe ekende ko se manifester epai na bino. Yango wana nalobaka toujours que ezalaka fête pona kokuta na pona koyoka liloba na nzambe ngana mona kayango ezali nde feti ya maloba na nzambe parce que ezana eloko moko te oyo eleki liloba na nzambe na mutuya to eleki liloba na nzambe na lipamboli. Bien aimé, avant toutes choses na pamboli bino nyonso na pesi mbote na ba nyonso bakoti na poko na lelo na zali komona awa chéri nanga l'évangéliste Sephora likenja nzamba le kana kopambola ye nzambe apambola papa na biso digital momo apambola mama na biso Pauline pe apambola réalisateur na biso Jonathan na kati ya bomoko ya mboka nzambe aleka lisusu kopambola bana mepsa efrata nyonso sika bazwami dans les quatre coins du monde nzambe aleka na kopambola mama na biso Béatrice Njolu akene kopambola ma fille Karine na Espagne apambola ba nyonso bazana église mepsa na Yetebor na Angola dans les quatre coins du monde na bosanité basali na nzambe toujours oyo ba ko soutenir biso wana zali komona papa na biso Dr Esaïe Saïf pe mama na biso Mosakoli Mete na mboka na Hollande na moni basakoli nyonso oyo ba koti na poko na lelo ba o bazali bipai na bipai kati na quatre coins du monde tika nzambe na Israël apambola biso. Vraiment poko na lelo ndenge na uti koloba eza fête ya maloba na nzambe malgré que toza na moment moko ya turbulation malgré que toza na moment moko oyo monde ezali secoué malgré toza na moment oyo bato bazali komitungisa Bible lobi que notre Dieu c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances et nous croyons que na circonstances oyo nzambe na biso azali toujours ko régner ye azali ko kamba lolenge ye alingi na souveraineté na ye
Bien aimé, tango oyo bato bazali komitungisa, bato bazali koluka ndenge nini bakoki ko s'échapper na épidémie oyo ezali ko ronger dans les 4 coins du monde. Ngai nazali komona situation oyo na liso mosusu na liso ya basakoli. Bien aimé, yeba ke tokoki kozala basali na Nzambe des milliers na se na moi, mais Nzambe apesa na kati ya mosali nyonso to na ministre de Dieu nyonso particularité moko na kati na appel na ye. Tokoki koteya biso nyonso Christ, tokoki koteya biso nyonso royaume des cieux, tokoki koteya biso nyonso pécheur, mais chacun de nous azali na particularité oyo ya message Nzamba kotia na munoko na ye pendenge akokamba ye. Na yokaki bandeko misusu baza koloba ekomi tango siko ba pasteur batikana no koteya biso ba dîme, batikana no koteya biso ba offrande, ba malade zalibwe, ba pasteur bateya biso nano enlèvement. Bandimi bazali kosenga ba pasteur bateya bango enlèvement. Na sepela ki koyoka likambo yo. Mais je me suis posé cette question. Muto yazali kosenga ye moko abongisi teme asengi ke bateya ye enlèvement. C'est-à-dire si ayoka teme wana déjà liboso. C'est-à-dire ayebi déjà que ezakana message moko oyo Bible ezali kolobela sur l'enlèvement. Mais c'est-à-dire que tango bateya ki yango ndeko yo abandaki komona ngo lokola blague, mais seulement na minute tango amoni ba makambo ebandi kosalema na 4 coins du monde, nde ayoki posa bateya ye mbala ya mibale. C'est-à-dire mbala liboso abandaki komona ngo lokola blague, mais cette fois-ci bato bakomi kosenga message. Yango wana Bible ezali kotalisa biso na mokanda na Paul azali koyebisa ba Corinthiens lobi ke ayebisi Timothée que il y aura un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine et il y a la démagaison d'attendre des choses agréables. Ils se donneront des foules de docteurs selon leurs désirs. Bakolinga bapona batei selo baposa na bango bato bakokoma na ba démagaison ya koyoka makambo oyo ezoko sepelisa bango, bato bakopona mateya bateme oyo bango balingi koyoka, bato bakotindika ba passer bateya bango teya biso makambo biso tolingi, bato bako détourner l'oreille na vérité, mais bakolinga bapona ba docteur selo baposa na bango. Bongo soki baponi bateyi ya boye, yo motei soko teyi andero ya baposa oyo bango bazana ngo, yo komi faux pasteur, yo komi faux prophète, parce que ozali koteya te ozali posa ya mitema na bango. Mais bien aimé nga na yebi ke biso toza ba race ya ba miché, oyo toteya ka ainsi dit l'Éternel, oyo batiaka biso maloba na munokote, oyo bakotindika biso na teme moko te ke te ande biso boye, mais biso to kote ya ainsi dit l'Éternel, pe oyo Nzambe akotia biso na munoko. Ata bato nyonso bakote ya lolenge moko, mais nous allons être influencés nde na Saint-Esprit pe na auction oyo Nzambe akotia na munoko na biso po ke to partager na ba eli nyonso. Raison pour laquelle bandeko to komi na temps oyo esengeli ba eli nyonso bazala sensible na maloba na Nzambe, ba eli nyonso bazala sensible na ainsi dit l'Éternel, au lieu ya koluka yo opona mateya nini o banda kopona mateya o ekosepelisa matoi na yo, parce que tozali kokoma pratiquement na tokomi pratiquement na mikolo ya suka bipai Nzambe azali kotindika basali na ye selon ndenge ye Nzambe alingi. Yango wana pokwa na lelo mama na biso na likambo to teme na biso ya pokwa na lelo ezali la grande famine. La grande famine. Pokwa na lelo to kolobela siri nzala ya munene. Nzala ya munene. Yango nde ezali teme na biso ya pokwa na lelo oyo par la grâce de Dieu le Saint-Esprit m'a poussé pe m'a inspiré ya ko partager na ba eli nyonso oyo bazali toujours sensible na trompette, parce que bientôt trompette na nkolo ezali ko beta bien aimé. Ba oyo bazali ba eli de Dieu, bango bakozala sensible na trompette ya Nzambe. Vous vous souvenez Israël tango bazalaki na mboka na Égypte bien aimé, kuna na kati na Égypte bazaki na promesse ke bakofanda na Égypte internellement te.
Nzambe ayebisaki Abraham ke ba descendant no ba kozala ba esclave ba na mboka mopaya. Mais na 4e génération Nzambe na ko se souvenir na bango pe na kobimisa bango. En fait que ba kota na terre promise na mabele oyo nga na lakibio Abraham, un pays où coule le lait et le miel. Nga na zoaka image oyo lokola image ya vie éternelle. De la même manière, Nzambe a ekopesa biso ba promesse à travers Christ. Ayilobi ke ba nyonso bako biso tozali ba paya na se na moi. Tozali pratiquement na mokili yo lokola Israël bazalaki na mokili na Égypte. Mais tozali awa pona libela te. Parce que Bible zotali sabiso ke mukolo moko na soya trompette toko longwa na mokili oyo pe toko kende dans un pays où coule le lait et le miel. Bipai wapi toko hériter vie éternelle et longona kolo na biso. Et na tango oyo Nzamba pesi ba promesse oyo bandeko esengeli ke bana Nzambe bazala sensible. Le jour où trompette betaki na mokili na Égypte, il y avait que les Hébreux ne ba comprena qui sens ya son ya trompette pe ba yebaki ke zala ki rassemblement pour que ba bima na mokili ya Égypte, ba bima na domination ya Pharaon, ba bima na domination ya ba Égyptien. C'est-à-dire Nathan o ebiso to komi lelo. Ce n'est pas n'importe qui a koyoka so ya trompette. C'est pas n'importe qui a comprendre la signification ya trompette. Parce que trompette dans Nzambe ozali ko beta na tango oyo ezali évangile ya salut. Ezali évangile oyo Christ atindi pona ko bikisa ba Eli. Il y a que les Eli ne ba ko comprendre que message oyo ezali message na biso ba Eli et komi tango to longwa na distraction et komi tango to sangana et komi tango to zela enlèvement poto bimana se na moi. Bien-aimé, yo ozali Eli de Dieu. Pesa lito inapoko na lelo po o comprendre que soya trompette ezali ko betande po natina na yo. Ko landate ba égyptien, ko landate ba ramasi, ba oyo ba se donner ba foule ya ba docteur selo ba désir na bango. Ba oyo bazali ko pona mateya oyo eko sepelisa matoi na bango. Ba oyo bazali ko bongisa somo ko ya trompette oyo eko banda ko sepelisa matoi na bango. Ba se détourner ba longoli sens ya koyoka évangile mais ba poni mateya o ezali ko pesa bango esengo po bayoka. Mais yo lokola Eli na Nzambe o comprendre que so ya trompette ezali ko beta, c'est le moment ya rassemblement, c'est le moment où tozali ko se préparer à la rencontre de l'épouse, c'est le moment où yo distraction esengeli elongwa parce que yo ko bimanase ya servitude ya Pharaon. Alors tolobi kona lelo tokolobela sur la grande famine. Nalingaki na mokuse na kopesa moi explication muke pour te comprendre pour na bandeko oyo ba uti kokota sikoyo. Famine tout simplement elingi koloba na biso que ezali une sensation qui accompagne un besoin de manger. Donc sensation moko boye o ezali konye posa ya kolia tango moto azali ko sentir sensation to posa moko ya kolia nde babe azali akomi na nzala to moto azali na faim. Alors tokokende kotanga na mokana na Amos chapitre 8 le verset Amos chapitre 8 le verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'attendre les paroles de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Bien-aimé, yoka ndenge mokanda na Nzambe ezali koloba. Bible lobi na biso voici les jours qui viennent. Tala mikolo ezali koya. Elobi Yahweh na Bibele. Oyo ngana kotinda nzala na se na mokili. Nzala oyo pe bozanga ya lipate. Mais pe ya maite kasi nzala mpe posa ya koyoka maloba na Nzambe. Bien-aimé, tango natali awa na verset oyo ezana biloko mibale o ngana retenir. Baza kolobela biso sur la faim et sur la disette. Elingi koloba ke nzala na bozangi. Disette na mekaki kolinga ko définir yango comme manque de ce qui est nécessaire à la vie. Tope bozangi na oyo e bongi pona moto aza nango na bomoi. Tope une grande pénurie to manque ya ba vivre.
Alors, elingi koloba ke pénérie toko zanga eloko ezali pona bomo ina moto eloko ezali lokola bilei babengi yango disette bozangi bokauki ya kozanga bilei ya kolia ya kozanga tout ce qui peut nous donner la vie lokola mai lokola kwanga babengi yango disette donc bokauki mais tandis que nzala yango ezali sensation moko o ezali ko accompagner posa ya moto po alia soki moto azali na posa ya kolia sensation wana ezali ko accompagner avant que moto alia babenga kango nzala to pe la faim mais awa liloba na nzambe zo talisa biso eloko mosusu bien aimé Bible eza ko talisa bike na mikolo ezali koya nzambe azali kotinda nzala ya munene alobi ke nzala ya kotinda akotinda yango na se na mokili mais alobi na biso non seulement kozala nzala mais kozala pe disette to pe bozangi bokauki pénérie ya likambo songolo o nzamba lingi kotinda na se na moi pénérie wana nzamba yi kotalisa ke ekozala ya kwanga te oyo biso toza kolia to ya lipa pénérie wana ekozala ya mai te oyo biso tozali komela na batio na ba robinet na biso mais alobi ke ekozala nde nzala to pe posa ya maloba na nzambe oh bien aimé nazali kotala na ba media nyonso ndenge nini ba boulevard ndenge nini ba grande ville ndenge nini ba cité ya ba grande agglomération et comme vide ngai tango nalandaka information natalaka yango na liso prophétique natalaka yango na liso ya molimo tango nazali kotala même football natalaka yango te kaka pona posa ya kotala mais namonaka toujours na ba compétition nyonso message nini prophétique eza na kati parce que na kati ya ba situation nyonso Dieu nous donne des messages ba code o esengeli kaka moto aza na révélation pour comprendre tala ndenge nini mokili ekomi na ba magasin biloko ekauki na moins ya une semaine 2 semaines na ba grande ville oyo bato ba boaka ka ba tonne ya biloko mais biloko esidi na ba magasin na ba grande nation oyo toza koyoka neti biso na Suède soko yoki par jour nombre ya tonne ya biloko ba kendeke ko boaka na fulu bien aimé ko yoka na mawa okamwe ke bato bazali ko souffrir en Afrique mais awa biloko eza ko boaka ma mais là je vous dis que na temps to komi biloko ezo boaka ma lisusu te pénérie et bandi ko se faire sentir oko kende na ba magasin ko mona ke biloko na ba rayon nyonso eza ko zanga ozo kende na ba dépôt ozo mona ke ba dépôt eza ko se vider mais pour moi abse du temps seulement nanu kute sali ba mointe déjà pénérie ya kwanga e bandi ko salema mais talandenge bato bakomi en débandade talandenge bato babandi komi tungisa na ba oyo bazwaki mwangolu ya kosala ba provision na kati ya bandako ba provision déjà e bandi ko sila mais situation nanu e yebani te soki lobi makamuni kozala bien aimé imaginez soki situation oyo ya pénérie oyo et continuer même 6 mois et continuer une année imaginez moi ndambo ya provision yo zana ngona ndako oko sentir ndenge nini eko sunga yo ndenge nini imaginez moi dépôt na yo muke ozana ngona ndako et que na moment oyo situation tozana ngo et continuer une année seulement bato bako vivre ndenge nini mais awa Bible zali ko talisa biso que nzamba zali koloba voici les jours viennent dit l'Éternel où j'enverrai la famine dans le pays non la disette du pain et la soif d'eau mais la faim et la soif d'attendre les paroles de l'Éternel. Bible za koloba nzala on kola kotinda ezalite o biso toza komona lelo ya kwanga ezalite o toza komona ngo ba dépôt komi vide ezalite nzala tope posa ya mai o bato bazako kende ko somba ba milangi ya mai batone na batoni ko tia na ba dépôt na bago bakotia ngo na kati na ba magasin mais ya lobi o nzala ya kotinda ekozala nzala ya koyoka maloba na nzambe ekozala posa disette ya komela ya koyoka maloba na nzambe siko ngana za kotala nano disette openzala ya nzoto ndenge bato bazali komitungisa imaginez siko tango nkolo na biso ko frapper na nzala ya maloba na nzambe
Maloba oyo lelo bato bazako boya. Maloba lelo oyo bato bazako tchola. Maloba lelo so ba moni elongi ya mosakoli moko to ya pasteur na télévision. Omona moto soko asa langwe mwa whisky na ye abandi ko finga tala aventurier wana zako leka. Bien aimé bato nyonso bazali ko finga ba aventurier. Kalate dizete zako ya. Kalate nzale zali ko ya. Otoza komona siko ce n'est qu'un début. Et puis, tala na ba circonstances où vous allez traverser, vous allez remarquer que nzoka bato ba yebaka que y a un Dieu qui existe. Naza komona même ba militaire, naza komona même ba soignant, ba docteur, naza komona même ba pompier, bato nyonso ba komi ko sambela. C'est-à-dire que bato ba yebaka que y a un Dieu ou azali kolo na nyonso. Il y a un Dieu oyo azana puissance ya ko guérir. Il y a un Dieu oyo bomo inabiso nde esimbami na maboko na ye. Et bato bazana grâce parce que tozana na tango yangolu, tango molimo santo azali, tango trompette nano ebetite po bato bakoka ko sambela nzambe oyo et que nzambe oyo akoka na kosunga bato. Bato lelo bazali ko mona ngolu parce que tozana no na tan oyo liloba na nzambe za kati na biso. Biblia ezali nano ko fungwama. Basali na nzambe bazali nano kati na biso. Saint-Esprit azali nano kati na biso. Mais bien aimé yoka, bisakoli nyonso nzamba loba mokote e kotika la kozanga kokokisama. Nous avons un Dieu, quand il dit la chose, et la chose arrive. Boyemba ke nzambe makambo nyonso aloba, yango e kokokisama. Quel que soit ndenge bato bazali ko chola, quel que soit ndenge ba mususu bazali ko sala ba ironie, naza ko tala na ba réseaux sociaux, ba mususu bazali ko finga nde ba pasteur, ba mususu bazwi nde temps ko chola ba église. Ba kangi ba église, to ko tala bango, pona bango bazo mona londire église ezala ba pasteur, pona bango bazo mona ke église ezala ba side na nzambe. Église ezala ba pasteur te kolo église azali. Kolo église azali na souci ya komona ke ba élu bazali touché pour natiner na maladie oh. Mais vous allez remarquer que bana ya satana nde muto bazali ko applaudir ko yoka ba décision nyons komona mi pepe o ya maladie o esali ke ba église ekangama. Mais o azali véritable élu de Dieu. O azali mwana nzambe, eza moment o yo Saint-Esprit ko interpeller. Eza moment o ya ko yoka pasi na motema pe ko milengele ko comprendre que ezali début ya tribulation. Oyo ennemi azali ko bongisa. Alléluia. Yangwana na pokwa na lelo bien-aimé. To yeba kenzale zali koya. Na intitulé thème na biso la grande famine. Bien-aimé, nzala oye koya ezali munene koleka o biso tozo mona lelo. Nzala munene koleka oye bato bazako sentir ya lipa. Men kola lobi ke nzala ya maloba na ye. C'est-à-dire que bato bakozana soif ya koyoka maloba na ye, mais bakomona yango te. Yoka bien-aimé, naninge ke yo ozali eli na nzambe, ozali sensible na pokwa na lelo, banda ko partager message oyo pona ba eli nyonso, ba oyo ba ponami ba yebeke mukona lelo, nzamba za ko bongisa message pona bango. Toko fungola mokana na nzambe. Na Matthieu chapitre 24, le verset 1 jusqu'au verset 8. Matthieu chapitre 24, le verset 1 jusqu'au verset 28. Nzamba pambola ba eli nyonso. Matthieu chapitre 24, le verset 1 jusqu'au verset 28. J'ai lu au nom de Jésus. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer des constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples virent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, que sera-t-il l'arrivée? Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Parole du Seigneur.
Bien-aimé, yoka makambo nini eza koleka. Bible lobi mukolo mosusu nkolo aza kobima. Ba disciple to ba yekoli na ye ba bandi ko lakisa ye ba édifice, beauté ya ba immeuble, beauté ya ba construction, ya architecture, ya temple. Ba bandi ko lakisa ye intelligence ya mokili oyo bato bazalaki nango pona kotonga ba temple. Alléluia. Yesu atali ayebisi bango moni biloko bino bozali ko lakisa biso. Biloko bino boningi ko lakisa nga ekotikala te libanga likolo na libanga. C'est-à-dire que na moment où tokomi miso na bato ezali toujours branché sur le matériel. Miso na bato ezali branché si ba oyo bango miso na bango ezali komona. Miso ya ba eli mingi ezali branché likolo na bozwi ya se ya mokili. Bato bazali ko bosa na ke biloko nyonso to miso na biso ezali komona. Ce sont des choses oyo ekoleka. Ce sont des choses oyo ekopesa vite. Ce sont des choses oyo ekobuka na liboso ya kanda na Nzambe kala mingi te. Yango komona ke bato bazali ko pesa vi na bango susu te na koyoka Nzambe. Miso na bato ezali branché likolo na bandako, likolo na ba villa, likolo na misolo, likolo na biloko nyonso ba désir ya se na moi. Bazali ko talisa, tala bandako, tala ba villa, tala mituka, tala bozui, tala mobali na ngai, tala mwasi na ngai kitoko. Me yoka Christ alobi biloko nyonso wana ekotika leloko likolo na libanga, leloko likolo na libanga likolo na libanga te. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons, au miso na biso ezali kozala impressionné na yango, yeba ke ekoleka, kalate. Ce qui jusqu'à ce jour miso na ezali nano na biloko ya mokili. Posa na yo ezana na biloko ya mokili. Et que yo olingi maloba na Nzambe te. Bien aimé, sachez-le que biloko nyonso yo ezali impressionné nango, ekotika la te. Raison pour laquelle on a que même moto aza moto ya bozui soka kufi bako kotse na katite na ndako na ye bako kotse na libulu te na mituka na ye bako kotse na bozui na se na mabele te na bozui na ye biloko nyonso wana etikala kana se na mo. C'est-à-dire que toute personne oyo azali basé kaka na ba matériel azali ko sala une grande erreur parce que oyeba ke biloko nyonso ekoleka. Il y a qu'une seule chose o ekoleka te za maloba na Nzambe. Yobi maloba na Nzambe eza ndenge moko lobi lelo libé na libela nyonso ya mokili ekoleka sauf maloba na Nzambe yango ekoleka te. Yango na pokwa na lelo bien aimé kozala impressionné te na biloko miso no ezali komona kozala impressionné te na biloko oyo bato bazali kotala me yeba ke kotika la terre libanga liko na libanga nyonso oyo yo ozali kozala impressionné kala mingi te ezali ko limwa liboso ya kana na Nzambe soki yo pesi vi na yo kaka liko na mituka liko na bozui ya mokili ce qui n'est pas mauvais tout ce que Dieu nous donne ezana ngo malamu mais tokoki ko bosa na te maloba na Nzambe au profit ya biloko na mokili mais toyeba que tout ce que miso na biso ezali komona ce sont des choses passagères et ko leka liboso na kanda na Nzambe kalate yango na ko lukate au père de vie éternelle liko na biloko miso na yo ezali kotala. Yoka makambo nini ikolo na biso ayekoloba. Bibe talisi biso ke ba yekoli bazali kotuna ye. Balobi yebisa biso kasi makambo nini ezali kolakisa. Yebisa biso elembo oyo ekotalisa biso signe ya avènement na yo pe ya fin du monde. Wana na verset 3. Awa tomoni ke fin du monde na avènement ya Christ eza biloko mibale o ekeseni. Avènement na Christ yango ezali fait du monde te. Enlèvement yango ezali fait du monde te. Et ngi koloba ke liboso ke fait du monde ezala ezana ba makambo o eko précéder yango. Tolungi kotalisa parce que nkolo alobi bango basengaki elembo babi talisa biso elembo talisa biso signe o eko etali eko banda ko lakisa biso avènement na yo pe ya fait du monde. Kolo okoya ko remarquer que au lieu apesa bango elembo ndenge bango basengi moko mais ya pesi bilembo. C'est-à-dire qu'il y a une succession, il y a des signes, il y a des événements où il faut précéder avènement ya Christ to enlèvement pe sima ya enlèvement et ça na ba événement mosusu où il faut landa avant que la fin du monde to jugement dernier est salema. Mais avant que avènement ya Christ est salema atalisi bango ke boko mona na sena moi
bitumba ekozala makambo ya ndenge na ndenge ba catastrophe soko tali Matthieu 24 nyonso okomona ba signe nyonso oyo Christ ayebaki kopesa bango et na moment o tozali lelo tozali komona ke ba événement nyonso oyo yango ezali kosalema ba signe nyonso oyo kolo atalisaki ba yekoli na ye tomoni yango ezali kosalema lelo lokola biso tozali kolobela pona tina na nzala munene oyo koya tomona ke na verset 7 kuna kola lobi ke une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Bible koloba ke bokomona nzala ekoya. Bien aimé, ce sont des signes oyo ezali ko précéder makambo ya minene. Wana nzala oyo Christ azali koloba awa eza nano nzala ya kwanga. Ezali nzala ya liloba te. Ezali vraiment ba tremblement de terre ko salema, ba catastrophe kotinda bato na ba nini na ba quarantaine ndenge tozali, ba makambo ndenge na ndenge ezali ko salema jusqu'à ce jour toza komona ngo ezali ko salema. Mais yoka eloko moko, nzala oyo Christ azali kolobela biso awa ndenge na uti koloba eza nzala oyo ko accompagner ba grand événement oyo ezali koya na mikolo ezali koya. Mais yoka nzokande mateya na biso na poko na leo tozolobela nzala ya kwanga te tosimi mokanda na mos bipai nzamba za koloba ke ya kotina ne nzala ya liloba nzala oyo ekosalema tango ba eli nyonso bakomata tango trompette ya nzambe kobeta sima na enlèvement parce que tango basakoli nyonso bakomata bien aimé eza na mutu te oyo akobanda kote yo lisusu maloba na nzambe na bomoko ya mboka ndenge ozoyoka lelo. Eza na mutute ya kote ya lisusu na kati na ba église. Eza na mutute oyo akoya kolakisa yo ke kote boye intercession ezali toke de kosambela. Pourquoi? Parce que na moment wana Saint-Esprit akozala lisusu te. Ba eli nyonso bakomata mukolo na ngolu nzambe kola kolinga tokolobela si la lèvement bokomona message oyo mobimba ya lèvement ndenge nini ekosalema. Mais lelo toza kolobela d'abord likambo nzala. Nzala oyo ekosalema na moment oyo évangile ekozali susu te basakoli bakozali susu te ba église ekotikala nango église bâtiment mais le serviteur de Dieu vrai oyo bazana epakolami na nzambe ba élu de Dieu nyonso bakozali susu te liloba na nzambe kozali susu te bato bakoluka nani ate ya bango na 20h30 chaque mercredi nani ate ya bango ta na réseaux sociaux o lelo bato baza kofinga ekozala lisusu te bien-aimé yoka makamine ko salema dans les 4 coins du monde. Yoka na mokana na Matthieu chapitre 24, le verset 32. Yoka nenge Christ azali koloba. Matthieu chapitre 24. Na verset 32. Bible lobibo to bani na verset 32 kino na 35. Matthieu chapitre 24 bandeko oyo bazali ko koma bokomela biso. Matthieu 24 verset 32 jusqu'au verset 35. Je lis au nom de Jésus-Christ. Instruisez-vous par une comparaison tirée des figuiers. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Awa, si manankolo ko pesa ba instruction, ya ba signe o ko précéder avènement na ye, apesi bango mayela lobi ki etala. Bozwa, bo s'instruire, bozwa mayele, bozwa malakisi. Bosa la comparaison na tango ete lingaka koya. Soki bomoni ke bankasa na banzete bandi ko bimisa ba mai bakasa bozali ko comprendre mbala moko ke tokomi pembeni na ete tope tango na elanga. Alobi de même lorsque vous verrez toutes ces choses sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Bien aimé, tout ce que nous voyons maintenant ce sont des signes qui prouvent que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et ça, moment yo eli okosenga mosai na nzambe te ya biso nde boye. Pona ni nozo te ya biso boye te. Et ça, moment okozala sensible na ainsi dit l'Éternel. Et ça, moment soki oyoki maloba na nzambe comme lokola musique te.
Oh, lelo bateyaki kitoko. Oh, pasteur Nabiso aleki ya bango. Oh, pasteur asekisi biso lelo na église. Eza tango anate ya koseka seka pona mateya. Eza tango kola lobi moto ayoki pe abangi a se repentir parce que bilaka na kolonio sezali proche. La Bible nous dit que lorsque vous verrez tous ces signes, sachez que le Fils de l'homme est proche. Bien aimé. La situation nyonso to bandi komona yango. Et vous croyez que ezali en vain. Dans Matthieu chapitre 4 verset 8, Bible eza koloba na biso boye. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. La Bible dit que ce n'est que le commencement des douleurs. C'est-à-dire que soko tali kuna ba oyo ba yebi lopoto ba komi douleur au pluriel. C'est-à-dire que douleur ya somo ezali ko ya bien-aimé. Koleka oyo zo komona ya coronavirus. Douleur ya passe ezali ko ya dans les jours à venir. Eza mikolote yo eli de Dieu o banda kokota na milliers ya bacholi ya ba moqueur. Eza moment oyo yo sengeli o banda kosala examen de conscience. Et que l'un des 4 matins, ceux qui trompettent et bêtis. Parce que la Bible nous dit que lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Si nous le savons que le Fils de l'homme est à la porte, combien tokoki koumela lisusu na kati ya distraction? Comment tokoki koumela lisusu na kati ya baventir? Pourtant nous le savons très bien, na ba signe. Et d'ailleurs la Bible, le Seigneur nous dira, à cause des Élie, les jours seront abrégés. À cause de Nayo Élie, yangwana mikole kozamuku, c'est parce que sinon te même ba Élie ba kokoka ko supporter te na ta otokomi. Ba na nzambe belé, bazali ko boka kondima, ba koti na ngambo ya monde. Raison pour laquelle na poko na lelo sokoza véritable Élie. Le Saint-Esprit veut seulement te rappeler que le Fils de l'homme est à la porte. Bozongi yankolo na biso eza mosika lisusu te. Et trompette koki kobeta même na kati ya butu. La Bible dit que lorsque les gens diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine leur surprendra. Bato mingi tango bazali koloba kimia, bakozui kisi ya virus, bazui kisi ya boye, bazui vaccin, bako kamwa trompette ya lèvement et betami. Tango yo zali miso liko na matériel ya mokili. Tango miso yo zali liko na ba chose oyo zali périssable. Ruine moko soudaine ko surprendre même bateau. Et ko surprendre ba chrétien. Et ko surprendre ba Élie et Bélé. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Tant oyo zali tant ya différence. Tant oyo zali tant oyo sekeli biso ba chrétien to ba na kotala. Koza na posa ya maloba na Nzambe. Ngana mikolo lokola batie bato nyonso na quarantaine. Ce qui na koti na kati ya réseaux sociaux, naza ko landa message ya basakoli ebele. Na koki ko lembate na posa na lia na yoka baninga mususu. Na yoka ba inspiration bi pa nzamba zali ko loba ndenge na ndenge à travers basali na partout dans le monde. Parce que nous avons des grâces au ekeseni. Et nzamba zali ko utiliser basali na mutu na lolenge na ye. Na poko na lelo bien aimé. Na dingue que yo ozala parmi ba oyo bazali sensible ba ko comprendre que le Fils de l'homme est à la porte. Avant que nzala ya munene eya. Yangwane sengeli oye ba nani oyo zali ko fanda na ye. E sengeli oye ba nani na minute oyo yo zali ko kangama na ye. Naza ko mona même bato na kati na ba oyo ba bengama ki ba chrétien. Bazo ko profiter na moment oyo. Et comme moment ya ko chola ndenge na utaki koloba. Bazali ko chola ba pasteur, bazali ko chola ba église. Babi tokotala bango ba église kangami, tokotala esika bakolia mabonza, tokotala esika bakolia ba dîme. C'est comme si nous ne vivons que des offrandes et des dîmes. Bien-aimé, ko seka oyo bato bazako seka lelo, lobi nzamba ko seka bango. Kala mingi te nkola ko seka. Ko chola oyo bato bazali ko chola basai na nzambe sikoyo na moment oyo. Kala mingi te kolo akoseka pe akochola bango. Mais yo ozali mwana nzambe yo ka conseil nzamba zali ko pesa yo. Totangi na mokana na psaume de David chapitre 1er verset 1 jusqu'au verset 2. Psaume chapitre 1 verset 1er tina verset 2. Yo kanenge Bible zali koloba. La Bible dit ceci: Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas accompagné de moqueurs.
mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Qu'il y trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est-à-dire, moto azana posa na koyoka maloba na nzambe. Oazali ko liesa molimo ne sikoyo. Oazana nzala ya liloba sikoyo. Mu esengo na mutoyo azako zwa plaisir na ete na kofanda parmi bato bazako chola ba pasteur. Oazali ko chola église nzambe. Oazali ko beta maboko abi milolo bazwidi. Malamu bakanga ba église. C'est comme si église ezalaka ya pasteur, c'est comme si église ezalaka ya basakoli, église ezana kolo na yango bien-aimé, église ezalaka bâtiment te, église eza ba nyonso ensemble na ba oyo batiki mokili, ba yambi Christ comme Seigneur et Sauveur, ba bâtiment wana tokotaka yango kaka pona ko se protéger contre ba intempéries, pona ko se protéger contre ba mupepe, hiver, mo ipembula. Ndenge toboyaka kolala libanda, ndenge pe tokotaka na ba bâtiment wana poto sambela nkolo na biso. Église eza bâtiment te. Moto akokoka koboma église na nkolo pe azali te. Moto pe akokoka kokanga église na nkolo azali te. Même ceux qui bakangi ba réseaux sociaux, balobi ke même na ba réseaux sociaux, bato ba côté ya te. Bien-aimé évangile ezali éternel le côté ya ma toujours. Parce que tango ya ba Pierre, tango ya ba Thomas Paul, réseaux sociaux ezala quitté, mais évangile est comme qui na Europe awa et comme la qui bisoti na Afrique bien-aimé. Évangile ezali puissance. Yango na Bible lobi esengo na moto oyo azali ko fanda te pembeni na batioli, wazali ko chola sikoyo, wazali ko mona ke soki bakangi ba église ezali kambo ya ba pasteur, wazali ko seka. Bible bi ko zala pembeni na bangote. Kozala pembeni na batioli te yo eli na nzambe. Moment oyo Bible lobi esengo na moto ya ko zwa plaisir na epona koyoka maloba na nzambe. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Non seulement azali ko zwa esengo ya koyoka maloba na nzambe, pe azali ko méditer ngo butu moi. Na tan oyo tokomeza tango Bible e commandé journal na yo ya mikolo nyonso. Ozuite ya kotala ba information zongela Biblia bien-aimé. O banda kotanga yango, liesa molimo na yo, liesa nzoto na yo, parce que tango moko oyo za ko lia siko yango moteko biki so dans les jours à venir. Bako suspendre tango mosusu pe Bible oyo na kati ya ba internet nyonso. Bible oyo pe bazana capacité ya kokanga ba usine oyo ezali ko produire yango. Mais connaissance oyo za nango na kati na motema na yo. Moto akobotolo yango akozala te. Yango na Bible lobi esengo na bawe bazali ko zwa plaisir sikoyo pona koyoka maloba na nzambe. Bango bazana posa, bazana nzala. Bakanga église bakanga te, mais azako luka ndenge ni na koyoka liloba na nzambe. Azako kota na ba réseaux sociaux, azali ko benga pasteur na ye, azali ko benga bakambi na ye, azali ko s'instruire pour azwa ba directive na tango ya passe. Nzamba pambola ba eli nyonso oyo bango bayebeke bango nde bazali ba église. Église eza bâtiment te. O baza toujours na contact na bakambi na bango. O bazali ko luka ko liesa molimo na bango. Bazali ko zwa esengo na maloba na nzambe. Bipai nyonso bozwa minzamba leka na ko pambola bino. Yoka bien-aimé, tango tozali ko yoka maloba oyo. Bandeko mingi naza ko landa na ba réseaux sociaux. Okomona même ba oyo bazabana na nzambe ba infiltrer, o ba kotaka na kati na église. Okomona bato azalaki na kati na église, azape moyembi, azape paka, azape soki na poste moko na kati na église, mais yoka ndenge ba commentaire bazali ko sala na ba réseaux sociaux. Pona bango ezali fête ndenge nini bakangi ba église, bazali ko chola évangile na Christ. Oh yoka, bien aimé to kende ko tala na mokanda na nzambe na Deux Chroniques chapitre 36. Deux Chroniques chapitre 36. Le verset 15 jusqu'au verset 16. Deux Chroniques chapitre 36, le verset 16 jusqu'au verset 15 jusqu'au verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est Dieu de leur père, donna de bonheur à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple vint sans remède. Bible dit que l'Éternel est le Dieu de leur père.
atindeli bango basakoli na mission ya ko avertir bango pona kanda munene na Nzambe lingaki koya pona ko épargner peuple na ye na ba danger o ebadaki koya. À chaque fois que danger ezalaka ko guetter peuple na Nzambe, Nzamba tindaka basakoli, Nzamba tindaka basali na ye po ba avertir race eli na ye na danger o ezali koya po e frapper bato. Bible dit car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs le prophète. Yahweh Nzambe na biso akoki kosala eloko nano te soki akebisi te to alobi nano likambo wana te na nzela na basali na ye basakoli. Bien-aimé, tozali komona ndenge nini message ya fin du temps ezali kosakolama. Nzamba azali koloba ke bientôt makolone na nzela. Azali ko rappeler ba eline na ba signe na ba événement. Bato babandi ko chola, bato bazali ko seka, bato bazali ko chola. Balobi ba passer bazui. Yoka, Bible lobi na verset 16. Mais ils se moquèrent de ses envoyés, des envoyés de Dieu, et ils méprisaient ses paroles. Baseki tangu Nzamba tindi basakoli pona ko yebisa peuple ke likama ezali koya, bato babandi ko chola basakoli, bato babandi ko mépriser pe ko seka batinda minakolo. C'est exactement ndenge naza komona yango mikolo yo na ba réseaux sociaux. Nazali ko yoka langage ya bato. Ba oyo komona bango na bakati ya baba. Bato ba yebi Nzambe te. Mais soki ba yoki likambo Nzambe, bango bazali ko sepela. Mais soki ba moni makambo eza ko leka na mokili, ba konzia mokili ndenge bazali ko nyokola bango. Ba occultiste ndenge bazali ko nyokola bango. Mututi azali ko se manifester. Mututi akoki ko sala même a protester. Bango nyonso bazali ko fanda nye. Mais soki ba yoki eloko moko contre l'église de Dieu, babandi ko tiola, babandi ko seka. Bien-aimé yoka, Bible lobi tango babandaki ko seka ba sali na Nzambe, mais jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple vint sans remède. Balobe ke kanda na Nzambe yaki ko beta bango de manière que remède ezalaki lisusu te. Lolenge ya kobikisa bango ezalaki lisusu te. Solution pona bango ezalaki lisusu te. Nde na mokanda na Nzambe na Amos tozali kotanga awa. Mikolo ezali koya Nzambe alobi akotinda nzala ya liloba. La faim et la soif d'attendre la parole de Dieu. Bien-aimé, sima ya lèvement, remède kozala lisusu te pona bacholi. Bato nyonso baza kochola évangile lelo. Bato nyonso bazomona ke église ezalaka de ya ba pasteur. Bato nyonso bamona ka kesoko ke église azo kende na église po asepelisa pasteur. Nzoka tokende na église po na vie na yo moko, po na sali na yo moko, po na vie éternelle. Bien-aimé, tokende ke église te po ke okende ko enrichir pasteur. Ozali ko kende ko préparer éternité na yo. Soit na lifelo, soit e kozala na vie éternelle. Raison pour laquelle na poko na lelo bien-aimé. Et sengeli yo eli de Dieu. Okoki kozala te parmi bacholi. O bazali ko chola liloba na Nzambe. O bazali ko chola ba na Nzambe. O bazali ko chola basakoli. Tozongi na mokanda na Amos. Na Amos chapitre 8 isika tozalaki tobandi na verset 12. Pe tosukisi na verset 13. Amos chapitre 8 verset 12 jusqu'au verset 13. Yoka ndenge Biblia lobi. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Parole du Seigneur. Bible lobi na tango nkolo azali kotinda nzala na liloba. Bato bazali kochola basai na Nzambe lelo. Bato bazali kochola évangile lelo. Bato bazo kanisa ke ba miri 4 bâtiments na lokola bakangi ezali nde bakangi pasteur, bakangi nde Yesu, te bazali komikosa. Sima na levement, ba jeune oyo bazali kochola lelo. Bilenge basi kaka ndenge tozali komona bato bazako luka magazini netikali polele na longwata na kende na Lidl
akomi na lidele boye akomi kuna biloko akoli ezate nakende na magasin soki songolo nini okoma kuna fufu esili te farine ezali te même papier hygiénique ezali te talaka makambo ndenge ezali kolela eza koleka lelo nalingi tosala illustration ya situation sikoyo na nzala oyo ya liloba nzambe ntango ekoya bato bazali ko bouger komona bato bazali ko luka biloko tokende na boutique ya barabe kuna tokozwa misuni okomi kuna pe misuni ezali te. C'est de la même manière sima ya levement tango nzambe kola ko tinda nzala na liloba bacholi nyonso ya liloba lelo c'est alors ba ko se rendre compte que ko makambo ba ventire to bandai ko finga bango na télévision ezalaki aventure te ezalaki une réalité tokende na ko tala ventire moko azalaki na venir na biso awa boko koma kuna bomoni elisusu te bato bakolongwa Amerique po baya na Asie bato bakolongwa na Asie po bakende na Afrique bato bakolongwa na Afrique po bakende na Europe parce que la vie va continuer kozala na no fait du monde te et kozala nde débit à douleur débit à justice en Zambé likolo na ba oyo bazako chola liloba lelo likolo na bato bazako mépriser évangile na Christ likolo na bato bazo profiter na ba situation oyo po ba finga évangile de Christ. Bible lobina tango wana nzamba ko banda ko seka bato na ba aéroport tango bato bako kende ko kota na ba aéroport ko kende ko luka liloba bako luka liloba bako zwangote soif sikoya koyoka maloba na nzambe na minute yo moto wana posa koyoka maloba na nzambe te lokola batie bato na ba quarantaine bato bavandi na kati na bandako bawe basalaki ba provision ba whisky bazali ko langwa ba whisky na bango bo basalaki ya ba vin bazali ko langwa ba vin na bango mutu bato bazali ko zwa tante ya ko méditer liloba na nzambe ya ko bondela ya ko loba Seigneur soki tana ekoki na zanga te bokonzi na nzambe ya ko salimenter ya ko tondisa milimu na bango même bana nzambe bamoni moment yango nde moment ya distraction. Bien-aimé dans le Seigneur esengeli oyo na posa ya koyoka maloba na nzambe ndeta okomona bato soki kaka quarantaine esili ndenge ba musique kopela moto bato babosani na minute yo mutu nyonso akomi apparemment lokola mwana nzambe akomi ko sambela mutu nyonso akomi ko banga mutu nyonso akomi ko banga corona ezwa ete nzambe batela ngai metango vague ekoleka okomona siko ndenge bato bakozongela ba muziki ndenge bato bakozongela milangwa ndenge bato bakozongela kindumba ndenge bato bakozongela ba bar ndenge okomona meme bana nzambe ndenge bakozongela ba boîte de nuit mena mikolo mutu nyonso kaka ko sambela olie ya vie wana ezala une vie babengango vie chrétienne c'est-à-dire ozali kozala bongo mikolo nyonso nous vivons une vie chrétienne c'est-à-dire toza lokola Christ mikolo nyonso tokoki ko vivre vie wana te kaka soki danger ye mais nous devons vivre une vie en Christ ya posa ya maloba na nzambe motako ya na église azak loboko kaka na montre oh pasteur azolo ba pe mingi azote mingi ngai fona ke de ba kope nanga bien aimé na tango wana bato bako bossa na ba kope bato bako luka liloba nzambe me liloba ko za susute. Et voilà le moment où esengeli yo olia liloba na nzambe lokola nane komi trotate na poko na lelo o se repentir soko zaki moto zaki na pose ya maloba na nzambe te soko kimaki église bien aimé comme situation o ya coronavirus ezongi so na kati na église ezongi so na maloba na nzambe benga pasteur na yo loba ne papa je me repens naza kozonga ozalaki na kati na engagement na église ozaki kosala mosala moko songolo na église zongela mosala na yo parce que Christ makoloza na nzela nzala liloba ezali koya ozaki mosali na nzambe opengwa ki telema zongela Christ. Oh, nabadaki koyebisa ba élu de Dieu ngana bi komi tango yo ngana za na esengo komona situation oyo nde tango ngo to koyeba ba véritable na ba faux parce que makolo na kolo ezali na nzela ba onyoso ba mibebi saki na occultisme ba onyoso ba mibebi saki na ba kabale juif ba ba kotaki magie po kaza na église ya bato ba 1000 de 1000 ba yaka kolandaka bango baza na ba renommé sikoy komi tango jugement na nzambe zo salema. Bien aimé na levant oko kende na batote oko kende na nombre ya batote o batondisi église na yo oko za la seule devant tribunal en Zambé pe oko se rendre compte na oyo yo za ko sala lelo. Voilà pourquoi esengene ke na sala en Zambé avec conscience tranquille mukolo wana toza la 15 et 10 ya église biso so tokomona bokonzi en Zambé ke toza la 40 millions de personnes en église oyo kola koloba na tikala koyeba binote. Bien-aimé, komi tango mutu nyonso aluka nzambe. To banga coronavirus te, mais to banga nde
la géhenne éternelle. Tobanga moto o ezali koya, la colère de Dieu, la colère de l'Éternel. La Bible dit que la faim et la soif d'écouter la parole. Bientôt yango ezali koya, un grand événement o ekozana se na mokili o. Yango na poko na lelo bien aimé. Nous voulons que bana na nzambe nyonso, ba élu de Dieu nyonso, o bazali koyoka, nga nazali race o ndenge na lobaki na bino ya ba miché. Même 2-3 personnes bakoloba amen. Je sais que dans le message yaboy, bato mingi bakolinga koloba amen te, mais que la race de Dieu, nzamba pambo la bino bisika nyonso bozali, ba nyonso baza koyoka message comme trompette na bango, bazonga na nzela. Tofungola mokana na nzambe. Na Ésaïe chapitre 55, que Dieu bénisse tous les Élis. Ce qui est li moko azako pambo na poko na lelo, bipa yo zwa mikuna loba amen. Nzamba le kanako pambo la yo. Ésaïe chapitre 55, le verset 6 au verset 7. Ésaïe chapitre 55, le verset 6 au verset 7. Je lis au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous les élus de Dieu. Yoka, la Bible dit ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Et que l'homme de l'iniquité ses péchés. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Parole du Seigneur. La Bible dit que chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est le moment de chercher l'Éternel. C'est le moment de se détourner des péchés, de nos mauvaises actions. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Kolingate simayaliwa, baya kosalela balitani. Tout ce que bato balobaka na cimetière, ça ne peut pas changer la position de Dieu. Na ba discours kitoko wazala ki moto malamu, azaki kolobate. Azaki ko kabela babola. Ce n'est pas ça. Oh, Nzamba zana ngo besoin. Nzamba zana besoin mutu na mutu se repentir pendant qu'il est temps. C'est le moment de chercher l'Éternel à travers sa parole. Situation où ils allaient ko frapper monde, ils allaient moment où ils allaient ko zongi sabi son a raison, de manière que noye ba ko lukanzambe dans le vrai. De manière que conscience na biso zala sans reproche. La Bible dit que chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-lui tandis qu'il est prêt. Mutu moko te abanda ko luka nzambe tango makambo ekomi déjà trop tard. Tango makambo déjà ekomi passe. Tango déjà yosho kufi nde obandi ko zela ke non ndenge na kufi boye peut-être bakoya ko salela nga messe ya requiem bakoya ko salela nga messe pour que nzamba yokela nga mawa ba pasteur bakobondela pona ebembe na ngai lokola na pesa ka ba 10 000 na ngai bakoya ko salela nga messe. Bien-aimé, tout ce qui va se passer na simaliwa na yo ezana importance c'était. Yoka bien-aimé. Na gena tali sayo ezana ndeko moko asalaki erreur wana. Yadaki ko vivre na sena moi akanisa keke epa na nzambe ezalaka na favoritisme. Ndenge pe lelo bato mingi bazo kanisa ke pa nzambe abangaka bozui ya bato. Yoka. Tokende kotana na mokanda na Luc chapitre 16. Nzamba pambola ba elinyos o bazako landa biso na poko na lelo. Luc chapitre 16. Le verset 25. Alléluia. Nzamba pambola ba elinyos. Luc chapitre 16, verset 25 jusqu'au verset 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant les siennes. Maintenant qu'il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voulaient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Les riches dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourments. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un d'entre les morts va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressuscité. Parole du Seigneur. Et ça n'est pas comme azaki ko sala asala ki erreur pe allusion ndenge yo zali ko sala wana azaki da illusion plutôt ndenge yo zali ko sala. Ozo kanisa ke bozui na yo ko bikisa yo.
Ozo kanisa ke lolendo na ko bikisa yo. Ozo kanisa ke ko finga bato nzambe yango nde ba ozo bima yanke. Po bato ba mona ke ya fing abanga basai na nzambe te. Écoutez bien aimé. Colère nzambe zakoya. Justice nzambe zakoya. Riche oyo toyebi histoire na ye. Azalaki moto ya bozwa zakolia. Un jour nandako na ye azaki na ndeko moko komone Lazare. Et c'est Lazare là azaki ko banga nzambe. Mais azaki pauvre. Et Lazare bandaki kolia ba miete ozali ko koya na table ya riche. Ba kufi soko bandi kuna na liboso komona ke quand obandi na premier verset kuna ya Luc chapitre 16 okomona ke na à partir du 19e verset plutôt okomona ke riche oyo tango akufi Bible zoloba ke ba transporter na kati ya séjour des morts. Et tango pauvre akufi batindie na lieu de repos. Déjà à partir d'abord ya bisika bato bazako kufa, différence en Nzambe, justice en Nzambe bandi déjà ko se manifester. Bien aimé, sachez-le que na esika bato bazali ko kufa lelo, Bible zoko bengango le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il y a une grande division. Selon le contexte où Bible lobi que lorsque le riche est parti, il y a un lieu où la Bible appelle le lieu de tourment. Son âme est dans le lieu de tourment. C'est-à-dire, batonio sur l'olendo, batonio sur babouille évangile, batonio sur bazon di ma Christ c'était pour le moment. Ce qui va koufi, c'est fini. Bazo qu'il y a un lieu dans quatre séjours de mort, le lieu où la Bible appelle le lieu de tourment. Mais alors, ba nanzambe ba élu ce qui va koufi, bazo qu'il y a un lieu où la Bible soko benga le lieu de repos. Bango nyonso bazana quatre séjours de mort, mais il y a une grande différence. Un lieu de repos, en attendant la résurrection, en attendant soya trompette, pour que ne kokuta na épouse. Bipa iwapi ba korenye 1000 ans, avant la colère finale ya Christ. Bibelobi ke riche atali na ngamba moni Lazare, nenga mesena ki ko tinde na mokili, nenga mesena ki ko nyokole na mokili, nenga mensa ko chola, nenga yoza ko chola basali na nzambe lelo. Abwa kimi sokuna amoni moto na ye mo bobe na yo asakana kana di kolonyos. Alabi Lazare. Abraham nazo mona mutu moko za pembeni na tolo na yo. Loba na yatinde la ngandi tanga ya mai awa parce que nazo souffrir. Et Abraham alobi bien-aimé et comme trop tard ozakuna parce que ozako récolter oyo sala ki na mokili. Souviens-toi na comportement na mokili. Souviens-toi au bandaki ko boya liloba nzambe. Souviens-toi au bandaki ko boya nzambe. Souviens-toi ndengo chola ki makambo nzambe. Lazare azako zwa récompense na ye, azana no kopema kotungisa ete. D'ailleurs ozomona te bipai bino na biso tozali ezali impossible moto aya. Bien aimé différence ezali. Yangona na ngina loba na eli nyonso azako yoka posa maloba na nzambe pambwa na poko na lelo okoki ko banga te ba mu pepe ya corona parce que soki nzamba permettre yo zako kende kofanda na lieu de repos. Et la Bible dit ndeko yo eloko esalinga pasi na motema alobi Abraham tindelanga ndeko wana azonga na mokili akende koyebisa bandeko nanga batikali akende koteya bango maloba na nzambe akende koyebisa bango balia maloba na nzambe baluka liloba na nzambe po bayate bisika nga nazali. Yoka réponse oyo Abraham apesaki riche oyo nase yango nzamba zali ko pesa yo nanga na butu na lelo alobi boye ils ont Moïse et ils ont les prophètes qui les écoutent. Bazana Moïse, bazana basakoli. Bien aimé basakoli bango bazote. Na quartier nyonso ba église ezali. Et comment kutu ko déranger bato. On ndengeni ba église comme belebe. Comme si église multiplication ba l'église ezoko longole quelque chose na vie na ye. Malamu multiplication ya mabezala. Malamu multiplication ya ba hotel ezala, multiplication ya ba disco, ya ba makambo ya ba bar ezala, mais église komi ko gêné. Yoka Abraham alobi soki ba yoki ba sakolité ba kolanda yokuna. C'est-à-dire yo moto ozali kozilate alobi d'ailleurs ata même soki mokufi asekui. Atei bato. Bande kono ba koki koyoka te soki ba yoki te ba sakolio bazana bomo. Cela veut dire qu'il y a des gens ata même moto aseku ya yekote ya kobongola motema te. Eza na catégorie bato évangile po na ye eza ko gêner vie na ye.
Soko yoki matin na nzambe ndenge tozo te eza ko déranger. Di kangela biso télévision yo. O aventurer nini so zo le kakuna. Il y a des gens oyo baza ko landa ba témoignage soit disant ya bato ba c'est quoi qui na ba réseaux sociaux etondi mais bazo bongo la motema te. Bato baza toujours ba incrédule alors que c'est le temps de la repentance. Alors que le fils de l'homme est en route. Bible dit que makolo eza na nzela. Christ revient bientôt. Malgré tout ce que nous prêchons, malgré tout ce que ma pasteur bazo te dans les quatre coins du monde, malgré que l'évangile est là comme même tina ba niveau ya ba réseaux sociaux, incrédulité comme sous makasi. Bato ba lingi koyoka maloba na nzambe te. Bato ba komisi ba passer de ba ennemi. Bien-aimé yoka, pourquoi on a le nzambe alobi, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Nani azoyoka mate ate. Natan oyo ya quarantaine. Fungola réseaux sociaux oyo kamate ya partout. Ndenge bato baza kote na ba oyo ba bengami na ba oyo ba bengami te. Ba na nzambe baza ko partager ba sai na nzambe bazo partager parole. Mais comme on a que incrédulité zali toujours. Bible dit que si n'écoute pas Moïse, si n'écoute pas les prophètes, ba ko landa kuna na die de tourment. C'est-à-dire que yo mutoso yo ka évangile oyo. Soko se repentir ite na poko na lelo. Et si kama ko ebongisa mi ba bengi yango die de tourment. Avant que okota na GN oyo ekobonga mapona ba nyonso ba boyi liloba nzambe mais sengo eza pona ba oyo bazali ko yoka maloba na nzambe pe bazali ko bomba yango parce que na tango nzala ya munene koya bango bakozala béni. Yoka bien-aimé, dangi mutu moko ayoka liloba oyo na poko na lelo na Matthieu chapitre 5 nzamba lingi apambola eli moko. Matthieu chapitre 5 le verset 6. Matthieu chapitre 5, le verset 6. Bible lo biboy. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et c'est on a bato ba nanzala sikoyo. Bazana nzala pe na soif ya justice. Et c'est on a bato ba nanzala koyo kamalo ba nzambe sikoyo. Nzamba pambola ba elinyos oyo bayoka kamalo ba nzambe dimanche akoki ko ratete. Quel que soit problème. Mo payaso ko ayeko tala o bien-aimé. Yo lingi ko bonga maoke na église lobana e oza na possibilité mibale soit toke na église na biso soit ozelinga na ndako mais yo ko lobate lokola mopaya ye okati nzela ya église okati moment ya kokende koyoka maloba na nzambe zala toujours na soif wana ya koyoka maloba na nzambe parce que nzala munene zali koya. Heureux ceux qui ont fait et soif de la justice et sengo na bao bazana nzala be posa ya sembo na nzambe posa ya koyoka maloba na nzambe poko na lelo nzamba pambola ba elinyo so bazaka toujours na soif chaque mercredi akozangi santé le temps d'isali chaque vendredi azali na Jésus Christ notre médecin chaque dimanche azali na Jésus Christ notre médecin bien-aimé nzamba pambola ba elinyo so bipai bozwami ko tikate koyoka maloba na nzambe ata pasi ata binyoko liloba na nzambe yango ezali mwinda pona biso tango zali koyoka ngo ozali ko liesa amen ayo yango wana nde ko bikisa yo na tango ya nzala yango wana nde ko pambola na tango ya nzala munene ozali koya na poko na lelo esengo na ba elinyos ho bazali na soif ya koyoka maloba na nzambe butu moi soki séminaire ezali azali soki conférence ezali azali convention ezali azali azangi sakate azako liesa molimo na ye ba rendez-vous na ezali ka ba rendez-vous ya makambo ya nzambe na agenda na ekuna zali na agenda ya makambo ya nzambe na église nzamba pambola ba o nyonso o bazana posa ya koyoka maloba na nzambe yango na poko na lelo bien-aimé na lingeke yo ozali eli de Dieu ozala béni esengo na ba oyo bazali koyoka maloba na nzambe na poko na lelo lola efunga mapona tina na bango maloba na nzambe yango wana nde zali kopesa biso bomoi Yesu Kristo alobi ke yende lipa na bomoi. C'est-à-dire que tant que tozoko yoka maloba na nzambe, tozali ko lia tant que tozali ko yoka maloba na nzambe, tozali ko lia bilei na bomoi. Na mokanda na Jean chapitre 6. Poko na lelo elimo kwa pambwama. Jean chapitre 6. Yoka ndenge Biblia zali ko talisa biso. Elimoko apambwama na poko na lelo. Elimoko apambwa na poko na lelo. Elimoko apambwa na poko na lelo. Jean chapitre 6, le verset 32 jusqu'au verset 35. Bible lo Bible. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, Moïse vous a donné le pain du ciel,
mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donnez-nous toujours ces pains. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Alléluia, parole du Seigneur. Jésus lui dit, je suis le pain de vie. Yesu lobi ngandeli parabo moye. Oya koye pa nanga akozala na nzala te. Elingi koloba oya ko croire nga, oya ko yoka maloba nanga, tango nzala munene ezali koya, tango bato bakobata ko luka ya kozala na nzala te parce que tokozala na elongo. Tango bato bakokoma na disette, bozanga ya koyoka maloba na Nzambe, oyo azali na Christ, akozala na posa ya ko mai te po Christ ye moko mai na bomo. Voilà le moment où esengeli ke bato babanda koyoka maloba na Nzambe. Voilà le moment élu de Dieu. Ndeko bipa ozali o se repentir. Soko zaki susu na posa ya koyoka maloba na Nzambe te. Soko bandaki ko sentir un dégoût ya maloba na Nzambe. Nzamba lingi azongi sabiso ke tozonga na makolo ne pona koyoka maloba na ye. Nzambe alingi ke apeso soif ya koyoka maloba na ye. Olanda Christ parce que yende lipa na bomoi. Soki oza koyoka Christ, ozali ko lia lipa na bomoi, oye ko pesa yo nzala te, oye ko épargner na grande fait, famille no ezali ko ya, na disette o ezali ko ya dans les jours à venir. Oye ko pesa yo accès pour ozala na vie éternelle. C'est à travers Jésus-Christ, à travers sa parole, nde biso tozali na garantie parce que yende lipa na bomoi. Tango tozali ko yoka e, tozali ko lia lipa na bomoi. Pe azali ko garantir biso na nzala munene oye koya. Pourquoi na lelo bien-aimé, soko zaki musika na Nzambe, bandaka ko se repentir. Soko zaki parmi batioli, bandako se repentir. Mais yoka ndenge Nzamba yebisi riche oyo. Ils ont Moïse, ils ont les prophètes qui les écoutent. Tango yango bien-aimé, évangile à Christ ezali ko betama. Tango yango yo, sango malamu ezali ko sakolama. Basakoli bazali ko ganga butu moi, lokola bato maboma. Bien aimé, konselate ke tsoki komi trop tard. Okomi na mbeto zako kokali susu kolobate. Okomi na mbeto bakomi ko tio sonde na munoko. Okomi na mbeto bakomi ko pemiso na bonbon. Voici le moment où Seigneur di lobanzambe vanda kati na yo. Voici le moment où trompette pe faveur nzambe ezali kolo na trompette zako beta. Et que yo ezali koyoka na poko na lelo se repentir. Ozwa soif ya maloba na nzambe. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Pourquoi on a lelo soko koyoka maloba oyo. Maloba oyo epesa yo makoki ya ko se convertir. Il pas ignon ce soit mis dans les quatre coins du monde. Soko zana likamba ya ko confesser luka basai na Nzambe. Na loba kango toujours base réserve na Nzambe bazali partout na quatre coins du monde. Là où il y a les faux, il y a toujours des vrais. Bien aimé kende ko kuta na basai na Nzambe. Ba bazana ngolu ke bakangi nano ba église te. Dimanche tous les belé na église. Lokola biso awa na Stockholm. Nano to bakangi te. Dozo senga na bana Nzambe bazwa mi na Stockholm. A oza koyoka message. Dimanche ya kato sambela. Vous allez remarquer que bato bazali ko banga ko kende église. Alobia ko zwa coronavirus na église. Et ça m'a bêté. Ce qui faut ko sengi ko vanda na ko vanda. Mais ozo kende musala parce que bakangi musala te. Na musala na bis ezali, danger ezali na bis, danger ezali na trait, danger ezali na ba collègue ya musala, na ba poignée ya bureau, na ba dossier oyo ko signer. Danger za partout. Il y a que Dieu, lui seul o azamo bateli. Soko moni ke faut na ezali ko ezamu ke fanda na ndako benga biso. Mais si tu crois que Christ est en nous l'espérance de la gloire et que nous avons la marque de Jésus, dimanche, il y a qu'une église mepsa. De 12h à 14h30. Toko sambela. Nzambe asa la différence entre bao bazako sale lepe baboy ko sale la. Pourquoi na lelo nzamba pambola ba elinyos. Bao bazaki musika na liloba na Nzambe. O se repentir bien-aimé. Bao babandaki na bakomaki na dégoût ya maloba na Nzambe. Senga ma wana Nzambe na bomoy na yo. Zonga na église na yo. Zongela Nzambe na bomoy. Zongela ko sale Nzambe ngo bandaki ko sale liboso. Parce que nzala munene ezali koya. Tika liloba oyo. E pambola ba elinyos bisika tozwami. Na kombo na Kristo Yesu wazali Nzambe pe musugi na biso to sambeli. Éternel notre Dieu, toyebe ke yo kotinda nzala pe bozanga ya kwanga te to ya mayi te, mais nzala pe bozanga ya koyoka maloba na yo. Yango na to sengi Nzambe avant que ezala trop tard
maloba na yo efanda na mitema na biso liloba na yo epesa biso bomoi lokola yo lobaki na moyini Satana ke l'homme ne vit pas seulement de pain mais de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Kolo dabikama to résister puissance nyonso ya égarement ya dégoût ya parole o nyonso ezali kolongola bana na présence na yo dans le puissant nom de Jésus. Nzambe na poka na lelo tu as soif ya parole pe crainte di péché na mitema ya ba elinyonso en fait que na so ya trompette kolo biso nyonso toza na mboka na yo pour na vie éternelle. O to sengite Nzambe yo okokisela yango na mipepe o nyonso ya ba maladie ya corona peuple na o bazala épargné. Ba élu de Dieu nyonso bazala épargné makila na o Christ eza na bandako na bango différence e mona na kolo lokolo sela ki na mokili na Egypte Yahweh tika différence wana ezala établi na ba peuple na nyonso bazwami dans les quatre coins du monde makila na Nzambe protéger bango yo Bible lobi na biso c'est par tes maîtrises que nous sommes guéris ba nyonso bazala ki atteint Seigneur na butu na lelo makila na yo ememela bango guérison dans le nom de Jésus. Kolo soki trompette kobeta tika biso nyonso ba elito matamboka yo peto zano pour l'éternité. Mais soki yo koya te ensemble tokokuta na mercredi prochain disusu ko za pona ngolu na yo pambola ma pona tia na nyonso dans le puissant nom de Christ qui est notre véritable Dieu de tolobi amen. Nzambe na Israël apambola bino apambola ba elinyonso vraiment poko na lelo zaki poko moko ya fête poko moko oyo tolinga ki to partager maloba oyo soki Christ akoya te bien-aimé tokoza susu abwe na mikolo koya po na tina na émission na biso le temps d'Isali Zamba kene ko pambola ba sakoli nyonso nazali ko mona chéri na ngai évangéliste Sephora Likenza Zamba pambola papa na biso docteur Esaïe Saife mo sakoli mete mama na biso munoko na Nzambe na tango na suka Zamba pambola mama Micheline apambola basakoli nyonso ba oyo bazali ko soutenir biso toujours dans le Seigneur ba o bazana no na kati na solo bipai nyonso bozwa Nzamba pambola bino na pamboli papa na biso digital momo pe mama na biso Pauline na pamboli jeune réalisateur na biso kuna na machine Jonathan Nzamba leka na ko pambola yo apambola bana mepsa nyonso ya église mepsa frata assemblée à Stockholm apambola bana mepsa na Yetebor apambola bana mepsa na Angola bipai nyonso bozwami dans les quatre coins du monde ba éli de Dieu bo bazwami na Chicago apambola ba famille nyonso oyo balande biso na poko na lelo soki Yesu ayete tokutani na mbana sima butu na lelo ezala butu na kimia ba nyonso balingi ko contacter biso numéro ya téléphone ezali wana soko ozalaka na Stockholm benga biso ozana likambo tokosambela pona yo soki pe ozana esika kosambela te dimanche yaka na église mepsa ezwami na Egdale ne shirka soko zui métro kolongwa na ville pona okende na etc na area Egdale ntango zako bima na libulo ya métro na droite église ya munene wana mepsa efrata bandeko mususu o bazana ba province olingi ko benga biso numéro ezana bomoko mboka benga po tozwa contact na yo Nzamba pambola biso tokutani mbala ya sima na kombo na Christ ciao.